ngai lokola mwana mboka congolais 100% nazoloba boye na peuple congolais, surtout peuple congolais. Congolais yoka ngai lokola muninga lo congolais nazoloba congolais congolaise. Tomonaki 2018 président Eli Martin Fayulu m'a dit aboyaki pouvoir du colon na yo population peuple ayabi que peuple azo souffrir aboya vous comptez à Bakor, vous comptez à Bakor, pouvoir de Bakor na Kabila. Alors Martin Fayulu la boy pour la population. À mon niveau la population n'a souffrir jamais qu'on soit vous comptez à Bakor. Les lois, tout le monde comme en 2018, dit les lois 2023, mboka na biso suki wap, mboke baby, na lo lenge nyonso social exact. Tout le monde est décembre, il va nous dire que décembre, tu as une population, oui, décembre, il va nous dire que le long de décembre. Quoi, puis décembre? Nicolas, il y a 2000 francs, aux autres qui ne vont pas journée, on les doit voter Martin Fayulu, il après sa biso misala, après sa biso fille. Nous avons la nature, l'homme aventurier. C'est le mouton qui a aventurier, combien de promesses pour mon nid, ni les a réalisées. Bala bala nini ya malamu na mboka oyo tala route mokali oyo batie ba fiche et tali boy lokola bangulu bato bafanda na bangombe na bataba tala nzoko kutu koloba pete nini tilo mwasali bino bozolanda ye influence nini na bozosala bino ndeko na ngai to voter Martin Fayulu numéro 21 biso moko toyebi toza na conquérant na Martin Fayulu président moko te akoko affronter Martin Fayulu azate pour population nous a RDC tous les 26 provinces toza na sima ya président Eli Martin Fayulu m'a dit biso tozo voter ye réglementaire donc toza na président mususu te obakoya biso après les 20 que notre président mususu adimi azate biso toyebi kaka Martin Fayulu population toyeba ezala bato bakufa ezala bato bazala bomo ezala likolo na se toyebi kaka Martin Fayulu il s'est qualité alors Martin wana numéro 21 par Martin Fayulu Martin wana votaka mutu te mais Saint-Thérèse lobby le 16 donc
toya pena tina lumumba wana zeleza te akuta martyr wana tokotia babafle tokotia tina bapompe essence tokokanga ntini mobima wana osomona tokanga ntini mobima wana bafishe oyo bozomona badepute oyo bomona badepute oyo bafishe oyo bomona ekobangisa biso te yango nde moto kovote te biso nde bato tozovote oyo biso tovote numéro 21 président oyo nzambe apesi biso ye wana yango nde ngadalo message na ngai eza boye nakosenga d'abord bakongolais nyonso na moment kozokende tozala efeye tozala trompe te na bapoliticien oyo motema mabe baluki bazali koposa biso na bapolo ba 500 to ba 1000 francs politicien congolais akoma ntina niveau koyiba mbongo na kati ya congo akende kotonga na belgique ayiba mbongo na kati ya congo akende kotonga na bapaya azwi mpe mboka na ye mboka oyo soki mbula ebeti osomona comme si l'état n'existe pas dans ce pays comment kofie neti mboka oyo tozalaka na bakonzi te mais soit disant bakonzi baza wana et puis moment oyo arrivé oyo bazongi vers biso population tochoisir motu azali malamu mpona biso peuple congolais totie eloko na motu bakosaki biso awa ke non le peuple d'abord lelo bayisi biso tocomprendre que non ce n'est pas le peuple d'abord maintenant c'est les quartiers quoi les amis d'abord passe d'abord oyo bayimi mbongo bango na baninga na ye bagere biso te ta e arrivé biso bakongolais biso to plan de conscience totala kiye censé mettre en place là pour gérer biso l'homme oyo merde oyo aza maboko pembe atikala koyeba 50 fois ya moto akomokote omema pouvanga keno ayiba quelque part semande fayu qui n'a jamais travaillé na instant mboka ayiba jamais mboka oyo biso so congolais to voter utile to porter présent solution to porter mettre PC pouvoir oyo azali ko merde pour atamusa mboka comme il faut parce que on voit rien ne marche dans notre pays rien ne marche rien ce que là c'est le petit verre soki tozolibere pays oyo totolimite totalaka bapolitio bandoti oyo mboka na biso tozalaka totetanza ote kofingama na pays africain bakofinga bakongole biso tokofingama tozofingama parce que nous sommes faibles malheur oyo eza neti biso toza baotera malheur pourquoi tozoka koseprendre en charge te soki réellement tolingi changement na mboka na biso totelema le 20 décembre oyo tovote utile toaccompagner président Martin Fayulu topesa ye kiti topesa pouvoir atamusa mboka comme il faut je vous remercie na mokolo alobi toza na mitingi ya minene na terrain ya sete avec le président élu Martin Fayulu wana mopandisa kobosana yango te en 2018 nous avons gagné les élections oyo ezalaki tripoté esalaki baya konomer à la tête ya mboka un usurpateur na mpona mitingi tobengi bakongolais nyonso tozala ebele tokende na terrain ya Sainte-Thérèse epai wapi le président élu Martin Fayulu akosadresse na peuple congolais alors biso nyonso oyo tozokodésire changement ya mboka oyo ce qui est vrai il faut tozala na nsima ya Martin Fayulu pourquoi je le dis soki otali parcours ya président Martin Fayulu okocomprendre ke azali kobunda komba ya libulu na ye te bakobunda komba ya peuple congolais et partout azali kokende azali kopesa eloko te pour que peuple balanda ye même le discours na ye il est le seul candidat oyo azali koprésenter projet de société na ye entre temps baninga nyonso bazali na batake bazali na bainjire alors yango tobengi mbela na bana mboka partout bino bozali na Kinshasa wapi lobi na Sainte-Thérèse mitingi ya kafu ekozala kuna oyo ekozala teni par notre président élu Martin Fayulu yango nasengi na bamama na bapapa na bilenge tozanga te tozala ebele ezali mpo na intere ya mboka na biso nyonso tokoyokela yango kuna na terrain ya Sainte-Thérèse après meeting wana nde tokoyeba a partir ya message na ye lolenge nini esengeli biso totambusa voilà un peu oyo nazali nango bopanzisa yango merci mpo na ntango moke oyo bopesi ngai ofinga aigle biso na bangone o mamalele o mamalele o mabele di mame o mamalele ofinga aigle okotia munoko na balabala awa te baza bana bana changwe o mamalele Oh, my
Dide, Bako Kende, Bako Songe, Abiso Kakana Fayure, Kake, Ofinga Egle, Otonga Egle, Nikabote, Isona Babote, Lesore, Omame, Dimame, Omame, Dimame, Omame, Dimame, Omame, Dimame, Ofinga Egle, eloko ya liboso ngai naza papa ya bana force du progrès. Ok, wana ya moto msoto se. Tika aloba. Naza papa na bango. Nabengaki Peter Kazadi ndenge ba force du progrès bakataki babandiro na ngai. Naki kotala ba petit basiliki responsabilité nyonso oyo ndenge ba force du progrès bana nanga force du progrès. Naza papa na bino. Naza bino problème te. So bomone eloko moko sepe na ngote bolimbisanga papa na bino. Naza na bino très bien. Jamais na soa na bino. Rapport na zui ke bokate babando na ngai pano na ngai na Saint Christophe. Félix aza mwana na ngai, toza papa na mwana, toza na problème rakine moko ezate. Soko aza mwana na ngai, bazwa bana ba force du progrès bozonga naza papa na bino. Eloko oyo nyonso bimi awa na ndako oyo ndenge ba force du progrès batumbi na ko réparer yango, bango ba réparer le côté. Merci beaucoup, je suis là. Et tu demandes aussi pardon à ton frère chef de l'État. Félix est mon fils, chef de l'État. Aza chef de l'État, aza mwana nga toza famille moko biso na ye. Mamuna biso ko na biso mibali mo. Et biso tout bana papa Tshisekedi. OK, et demander pardon aussi pour tout ce que tu as dit à propos de lui et tout ça, tu t'excuses parce que chef de l'État un peu du respect pour lui. Naza candidat président de la République, j'ai de respect à Félix comme chef de l'État en fonction, il n'y a pas de problème. Mais il faut demander quand même pardon. Non, c'est moi là ça. Chef de l'État. C'est moi là que ça compte. Chef de l'État a mon eloko moko alibike a sepe na ngote na senge pardon za mwana na ngai.